Oui, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers patriotes, chers né Congo, Yanzila aussi. Voilà, donc je crois que Mikolo yo boyoka ingate bolandinga ipete nazalaki trop pris na musala oyanga bino nyonso boyebi musala nangeza nini, alors nazalaki trop pris na musala wana naye kosalela bino video oyo tomeka kosolola muke. Je crois que nakomela te ekozala 15 à 20 minutes ou alors soki nzambe akolinga to nakendeka mwa musika na okema musika. Bandeko, tomonaki ndenge bane Congo bazalaki bango nyonso show à travers ba bilili ba video o bolandaki ya ne mwanda tsemi ya malubonda bolandaki yango bino so bozalaki vraiment déterminé que faut faire quelque chose. Alors nini nzila imosi eza association eza parti politique te, mais eza association eza mouvement ya ko encourager ba terroriste te, mais eza association eza na makambo politique te awa na kati. Mais tokoki koloba pe makambo politique parce que na mboka na biso rien ne va. Donc ndenge bato nyonso bazolobaka yango biso pe soki possibilité koloba yango ezali ekolobama, mais eza parti politique te. Bandeko, nayebi te soki nga nakobenga yango déception, mais je suis optimiste. Nakobenga yango déception te vi bambongo oyo baninga batie. Tolobaki association nzila imosi eza kaka pona ko porter aide epai ya ne monda temite, mais eza mouvement ya tout le ne Congo. Dona demandaki na ba ne Congo nyonso oyo baza na ba association na bango tribal na kati ya biso ba ne Congo, esengeli ko boma yango pona nzila imosi eza ko chapeauter ba association nyonso, eza ko senga mu Congo ne Congo nyonso azala adhéré. Yango na lobaki compte tenu ya musala ngaza nango, musala oyo ezwanga bata mingi, musala oyo ezali ke ta muso yozo benganga naza na France te, parce que je suis un pasteur itinérant. Donc j'ai fermé les portes de l'église en janvier 2014 na lobango l'air nyonso na ba obayebite. Donc naza itinérant pour na sauver peuple nyonso ya monde entier oyo aza na pasi. Cela veut dire que na délivrer kaka ba congolais te, mais ba antillais, ba camerounais, batu nyonso oyo baza ko bela o baza na pasi o ba yimi liloba te pour na laisser liloba. Alors bandeko, musala ora zaki na ngo mikolo oyo ezabya makasi na minute ozo ba bino ko silete na promettre bato mususu lobby. Et puis jeudi mutu akoko benga ngate po jeudi tozaka na enseignement na dimanche, ezalaki mardi jeudi dimanche, mais na longoli mardi totikala na jeudi na dimanche. Donc jeudi na dimanche soko benga ozonga te. En plus bandeko bino tolandanga na lobaki ce n'est pas la peine ya kobenga nga. Bozwaki identité relevée d'identité bancaire. Soki omoniki obundi ezo simba te. Na lobaki yango bien tia na kombo ya nom Dinabanza prénom Lukeba. Soki yo ko changer makambo na ndenge na yo, otie nom Lukeba prénom Dinabanza na kozwango te. Je ne peux pas me déplacer. Donc, je m'adresse na ba oyo baza ba mikolo na bana mikete. Soko lingo tshako na kombo nanga okomi no Dinabanza prénom Lukeba. Ba o basala ki ndenge wana te bon. Nako lobele ko mususu te. En plus moi
ça ne m'arrange pas ya kosala ka mbongo na compte nanga parce que naza na tante ya kosala mulongo na poste. Vraiment naza na tawana te. Soki nazo kende kosala yango ezaka pona motema ya bolingo pe ya mawa pona Congo Central. Mais sinon te ba makambo ngaza nango nako konotelema libanda te plus de 30 minutes, 1 heure de temps pona kozwaka 100 € ou bien 50 €. Alors je préfère vraiment osala tout au kotaka na banque. Mais au cas où on montre vraiment que au kokate wana otindi yango pananga entre na MoneyGram ou bien na Western Union. Nakozwango le même jour otindi yango te, nakozwango même après 1 mois. Parce que nazana bakabele ngai ya kosala. Nazana ba mate ya mususu oyo ba na nzambe ba sengaki ya envoûtement. Na sisa yo bongisango, mais nazana takuta kotia yango te. Na chaka yango na Congo number 1, mais lukola ba sorcier na ba sataniste abongisaka ba mate nanga, balingi te ba peuple de Dieu ba comprendre, ba longolaka yango. Alors ba mama balandaka ngo ndambo, ti lo batumisanga papa cha yango boye tout ça, mais bon. Na sisa yango maintenant na tiango te, ta izate. Mais soki bolandi oyo peut-être na osali kamosu ya mboka après na kosala confession na kotia confession repentance na conversion pona lakisa bato ba yokota sika nazana ta ya ko prêcher ngo te mais balanda ngo na vidéo bakoyeba ke délivrance ezalaka boyina parce que ça eloko basaka na ngo te. Il y a une différence entre délivrance et guérison. Naza ko expliquer ngo na kati. Alors bandeko na baninga oyo batiaki bambongo na bango ekozala mbala ya liboso pe ya suka na lakisango na kati ya bilili. Mais batu oyo bazali te États-Unis soki boyebani kuna nakotindilaka bino papier ya mouvement de compte natindi ba mususu et puis bazolanda yango. Bandeko na félicité batu oyo bali ke tanto lobby bango batie bayebaka batu bazana motema ya bolingo pe mawa à partir de loko ndengwana ba o bakomaka ki soki peut-être boya to nito pesi ba ide boya boye ba oyo ba encourager ba bito kende na ndengwana malembe oyo bakoya o bakoya te to kosa eloko moko te. Moi personnellement nako benga yo te na bana ko bondelaka yo mukongo ngana bondela yo na kotikala ko sala yango te. Nako benga yo te bana ko bondela kono ba kecha soko chete bo non o ezele ko ba Congo soko lingi oche soko lingi te ngai nako benga yo te na bondelaka yo parce que nazana intérêt moko awate intérêt moko awa na kati eloko ngazana mote. Mais eko aider biso na Congo Central un jour bino muto ozana comité boyi bato sala ndenge ni nalobaki ba oyo balingi ba vrai ne Congo o babanga makamute oyo balingi baza na comité to dissoudre comité ya kala tozalaka batumi bale o baza na droit signature ya mbongo toko tia yango 3 personnes nazwi mutu mususu na longoli to tia 3 personnes pona mbongo pona ko vérifier ka mbongo. Mais mutu azana motema mabe même expliquer ndenge nini ezaka même difficile. Soki yo peut-être au monde que non ngana kozala moyibi. Alors yo yaka pesa komo na yo to tia yo na makambo ba vérification mbongo. Mais avant to tia komo na yo faut to na liste soki yo déjà so participer ki. Soki yo participer te musana ko koloba na koloba to tia ote. Il faut bandana na ko faut la versement na yo après oye. Tous on a besoin de trésorier, tous on a besoin de secrétaire, tous on a besoin de tout. Oyo bazali ke bako banda ko komaka. Moi je suis un simple fondateur on a sali eloko oyo na bolingo pe mawa ya Congo Central. Parce que nous les né Congo tous subir de graves injustices na kati ya mboka oyo biso. Alors, nzila yi mosi eko porter aide na Congo Central na bandenge nyonso. Na association oyo, tozana droit biloko ebele na kati ya poto.
toza na droit ya biloko ebele na kati ya poto awawa. Mais eza kosenga bato oyo baza ba volontaire. Ba oyo penza ba kovandisa eloko ya nzila imosi. Toza na bato batanga ebele. Toza na ba professeur ebele. Puisque bazo benga. Mais eloko nini eza na Mukongo? Na yebite. Mukongo alingi hypocrisie. Mukongo alingi esprit ya jalousie. Mukongo alingi kotonga moninga ne Mukongo. Mukongo, c'est triste. Donc ce qui siko ezalaki ki représentant politique moko boye ya ne Congo a eu problème, azana besoin 10 000 pour te sauver. A okufa na indeko. A okufa. Ezana batu musu bazo komela nga. Azana mbongo te. Azape na 20 € oyo akoko tia awa. Mais motema. Biso na Bible zo ba biso Dieu sonde le cœur. Nzamba tala ka motema. Avant obanda koloba, avant oza na esprit ya mabe pa ya batu. Ndeko 50 € bien 20 € yo salo pasi. 50 € bien 20 €. Yango yo banda kolukila ka banquette ke so ba lembongo na ngai. Ah ndeko za pasi hein. 20 € yango na kolukila ke so ba lembongo na ngai. Ah ndeko za pasi hein. C'est triste. Mandeko na olakisami monta o ezali oyo batu nyonso ya monde atie batie ya Canada, États-Unis, Europe, partout. Na o bazana bamboka nyonso. Na lobaki nazana besoin bato zana besoin bato ya 100 €. 100. Poto zo mbongo nyonso pesa pa na mwanda tsemite. Mais ntila emotion yotika na mbongo ya bane Congo. Oyo comité ya bato mayele un jour ekoyeba toko sala nini po na province na biso. Mais na ebité tango bomona monto yali awa so eza déception obezani. Bokomona voilà total bokomona quand même botala monta na ebité so monter monani wana so monani tena olakisango voilà totala no kombo association de Bakongo je crois nzila imosi na otinda yango pe na bon monta yango totala monta yango bomoni monta pa yali 850 €. 851 € oyo bane Congo ya partout ya monde atier batie yangwana. Donc ezala même ka moi soni po bayoka ke bato bazana poto basali ba cotisation ba mbongo ndenge nyonso bango nyonso bazui 851 € 29. Nakola kisabino ngo nyonso mais malheureusement ba mususu batie ba kombo na bango awa balingi te bakombo na bango emonana. Batie bakombo na bango awa mais balingi te bakombo na bango emonana. Alors nakola la kisango pété. Mais ce qui est vrai que monta ya mbongo yango tozana ba sortie te. Tozana sortie moko awa ya moins 9,20 €. Très irrégularité fonction compte 4,20. Voilà, tozana sorti moko awa ya mbongo ya 9 €, ya 9,20 €. Na banso moni pa liboko ya li ya mwana. Bato a banque. Bon, sorti mosusu ezali ya le premier 4,20 ya 61 €. 61 € ba komini résultat arrêté compte numéro 31 03 200D. Voilà. On est à la banque yango. Voilà. Donc tout on a sorti en bon il y a 9,20 € na 61,83 € et ça biloko ya banque.
Voilà, bandeko nangai et paye tozali na cotisation. Mais bandeko, ce n'est pas décourageant. Tokendeka quand même. Ndeko moko auto tindi langai azan Allemagne, félicitations. Auto tindi langa $100, pardon 100 €. Abi pasta na tindi 100 €, nengo lobaki tozoluka 100 personnes à 100 €, ngai pe 100 € na ngango wana. Eza kuna bon nakola examiner te po eza kombo na ye, mais atindi 100 €. Mais na yebiti na ozango kan. So na zwi yango na kotisi yango na tindeli ye papier na ye d'abord on a zwi yango. Après na kotindila ye versement na ye na kati ya compte. Nazala sere musu na Londres atindaki 32 €. Mais na versement na kotia 32 € te, na kotia pe 30 € te, na kotia 35 €. Comme ça ngana bakisa 3 € wana po sala 35 €. Nazana ndeko moko atindaki 100 €. Baza bato ya 10 hectares. Il faut bazala na bazi bato na Suisse ou bien États-Unis, mais je crois pas que cause à la États-Unis. Na bazi faut la Suisse. Mais comme on a ba on a komaki na zoye bango souste nazana bato belé na zoye baté na tala nani. Alors ndeko na ngai soki yo opesaki 100 € oza na Suisse benganga soko zunga te tikilanga kombo on a salaki enregistrement comme ça na kotala pa yo tindaki 100 € na yebi ke na monaka yango mais tellement na zama ko belé makambo oyo eza penza prioritaire te ponanga makambo eza prioritaire ponanga eza makambo nzambe oyo te. Alors soki yo benginga na zui 100 € wana na 100 € ya mpangi oyo en Allemagne na 30 € et puis ça 232 to leki déjà 1000 €. Alors naza ko senga na baninga o ba kolandanga bosala ba versement pe tozana besoin ya comité nga il faut na bima na makambo oyo ya nzila imosi na koko yaka en cas de vraiment de nécessité parce que nazana musala moko o eza musala eleki musala nyonso a monde entier naza confronté na ba problème spirituel oyo ezali ke muto azozwa pongite na ndako na ye aosala 2 jours azozwa pongite munganga oyo yo ya hôpital bokendeke akokango te biso mtoko wango baba wango te. Alors pona ko longola mutu place wana ezalaka facilité mutu nyonso mutu so azana poto mais monaka toujours azaka na Kinshasa aza kolamba azosala misala mutu aza bien te mususu alalaka mais amonaka bambwa balandaka ye ba policier balandaka ye balanda omona lamuka boba ça ne va pas. Alors tango kozwa tapo o faire comprendre ndeko ke opesaki bato wana laisser passer ya kokota na nzoto no po commander wana il faut vraiment attendre ya ko faire comprendre que les portes d'entrée peuvent être ouvertes par des péchés non personnels ba péché oyo kometate mais ils font la porte. Allez satan suka ko frapper yo il faut siko ko toyeba ndenge to ko sala poto kanga ba porte wana ko ma libre ils ont temps et senga te ke na yo kota suna ba makambo mais so nazo sala yango nazwa mwa tamo boba na sala pour natiki yango wana nasenga bato babenga ngate nasenga bato vraiment babenga ngate soko za na besoin nga komela nga na WhatsApp ou bien tikanga message moko na kobenga yonga moko ba disciple na ngai ba brebis à Jésus Christ oyo bazo enseignement pa nga babenga nga jamais avant 15 h babenga nga jamais avant 15 h parce que nazana bato États-Unis nazana bato Canada nazana bato ya Brésil oyo ba na bango na ya biso eza ndenge moko te et yaka osala ke lero so mona olala 5 h 6 h voire même 7 h du matin ngala lali ba jour mosusu donc tango yo zo benga nga ozo déranger nga na moni ndeko moko ya neko ngalo komelinga ami mais pasteur faut la sérieux quand même au pèse bato ba numéro bongo ozo bato bazo zo yote
ndeko eza malamu te na kobimisaka maloba mosusu soko zwinga te tikelanga message songa na moni vraiment ke il faut na benga yo ngana benga yo na bengi bato ebele telefone nga on habite ko ya combien mais nzamba kopesa mbongo na futela ngo soki yo ozwinga te tika message zala sûr que so na moni ke ngana ko benga yo ngam to ko benga yo alo bandeko bomoni montant oyo tozui soki tozui ba owana parce que ça déjà na WhatsApp na ngai jour na kozwa temps na bimi na ba 8h30 parce que poste font à 9h mais tango ki na poste faut tala mulongo bo biso toza misala to sala koyo eza misala moko ba risque oyo bazo lukisa yo oko tele ma place moko te bona libanda 30 à 1h du temps non donc eza so eloko moko devoir mususu wana oyo ba pesi ngai à part premier devoir na ngezali ko prêcher parole alo bandeko bino mto bomoni yango bolemba te oyo baza na besoin ya ko continuer ko tia batia yango na moni bato muso abundu yako ba benga ngai mwana tango natali monta mwana benga bango zati et biso sikondo to ali awa to lobaki bon mbutane monda tsemi tango ne monda tsemi azo lobela pona ba injustice ya ba Congo bandeko ne monda tsemi to koti makama ba religion na été mais ne monda tsemi tango azo telema pona koloba que les Congo sont en train de subir de graves injustices. Azol loba pona peuple Congo, pona peuple ne Congo. Azol loba pona biso nyonso, azol loba pona bundu ya Congo te. Yango no moni bato na bayebi ke à part ne mwanda tsemi, mutu so ko bibisa te po loba ndengo wana. Il faut ko bebisa ye mentalement makambo ebele aza sumala mute. Donc lelo oyo soki mwanda tsemi bakwa ko boma ye. Et au salamati mais toujours ba soba kwa ko bomaye ba ko bomaye po na bundia Congo te mais po na makambo ezo mimisa ya ba justice obiso zo sibir donc ngana kanisa yike to ko cha monta sur place ka bo bon nde to ba boye nde to se to sungaki ye yangwana j'ai voulu entrer en contact avec petit Kibango maître Kibango mais na bengi pété bati langa pe téléphone ya mwana ne monda tsemi mais na bengité ezo pesanga misoni mais batu wana basali ke ne monda tsemi azala na situation wana po batu nyonso bazoni na valeur te effectivement ne monda tsemi azala eloko te donc batie na situation wana to solande komoko sous le dos mais ne monda tsemi c'est un homme très très intelligent mais azala ba conseiller ya bien te il faut bato baza pembeni na ye bayebisaka ye ke azasu honorable te donc il faut vraiment a contrôlaka nini ya ko bimisa monoko na ye parce que bato yo ye ako bako pesa ye mbongo bako débloquer situation wana eza bato oyo ye azoka na bango te oyo azoloba na ndenge moko ya bien te en tant qu'autorité spirituelle bilo muso azoko loba so na ba conseiller ba ko loba ngote so ka zali tina nga na ko loba ete ngabi oyo loba me wala ko loba te so ngo bimsa ba no prochainement ko loba ngo soste mais en tout cas na ba conseiller moko na ebité so bazana expérience professionnelle pour que ça passe ngamo la raison na yo ki alobi pas asa lobaki au moins na regretter na bi mais pourquoi lobi oui il faut savoir gérer la colère. Akoko gérer, akoko koloba on a colère. Mais colère baby ça va makobe belé. Na bani so bozo landanga. Na uta ko tia mate ya moko la colère. Une faute, une grave faute humaine. Bouti ko landango e belé boto landango. Alors bandeko
bomeka bino batane Congo kokabola video oyo ba oyo bazozela nano baninga batia bongo bango ba ya tia après na ebile sona ko bani ba oyo bazozela ke tika bango nano basala parce ba ko na bango bongo ba tia après c'est regrettable bande ko ngai na ndimaki teke na ko kuta monta oyo na ndimaki ke so ko kuta monta ya muke faut examiner ba 5000 quelque ya muke ba 5000 quelque tant Nathalie 800 nabi c'est ça le Mukongo bato belé ba cravate français banini ba komela nga l'air nyonso Mukongo za makasi na okoma hein Mukongo za makasi na okoma video nanga oyo téléphone nanga nyonso na ifasaka fotala so wanokoma koyebisa yo makambo simoki mbangu koyebisa yo makambo wa kipamvita koyebisa makambo ya bokoko koyebisa makambo oyo leka mais basa grave mais zwa 50 euros tia mwana mbali basala yete pona koloba loba mwana mbali basala yete poisi mbaka akotsa loba na poche c'est ça mwana mbali soki vraiment kama ba 20 euros ba 50 euros zo lembana bongo songa na zu problème yo kosala lori pona nga à partir de lokoyo bato belé na pesa bango valeur mais tant la luki ba komona bango na monité et pesa nga bawa eza bato ba komela kinga ah cette fois-ci tu reculé cette fois-ci en tout cas jamais même 20 euros pamba awa ezate eza mawa ba de quoi ya wala lobaki nazo pesa bango délai bozoka nga bien o baza ba mina nga ba contact na ngai de la so ekoki na longa bino tout longa bino boyo toni silangela upama na mitema na mabe de la so ekoki ka bana longa bino tout na besoin bino te parce que naza na monde à part on na makamonga na kipaka c'est triste ndeko na ngai na makambo yo humiliation bino nyonso humiliation t'as la papier moi combien de personnes même pas 25 hein natanga bato batia ba 100 euros so bazaboni ouf tozana ye awa oui 100 euros ndeko oyo oui 100 euros bato mibale oui 100 euros 300 euros 100 euros. Ah, merci beaucoup. 200, 300, 400, 500. Nanga moko. Yange pesi ya 50 na 50. Tuza kobe 6. Ndeko wana 7. Na o wana 8. Batoyo. Tuza na besoin bato 100. Ndeko. Ce n'est pas la peine de l'andira maloba. Avant l'andira maloba, hein? Chambo. Tout le monde a qui yo, on a souci, ya ba neko. Nazana moko na banja bundu ya Congo zela. Banzi moko ya bundu ya Congo chaki ya Ndeko, ole yo l'andira maloba. Oh, aloba ki boye, yo chambongo. Tika makapamba wana. Yo zwa mocha. Soko lingi yo ozwa gérance mbongo yaka oyebisa nga ya tucha kombo na yo mtu motala kambongo nazo sukisa bino na côté nyoso oh ba koyiba mbongo yaka ba tona liste mbongo pona bank mbongo bima yo fozala ngazo bango soko za vraiment ne Congo yo za mutabo kabi oza pena souci ndeko musuto yeba na ça fait même ce qui a sur 8 jours hein tant to sonika bo ba lobi na tala Alexis Saero alors tout soit benga mpangi boni ça va mpangi essuie mongongo mais biso ba Congo to ko même 1 million même 2 millions to kanyango ba mususu mona yango ba mona toujours ba passe nzambe apambola bango te parce que mutema mabe mais l'église ya zolo ba amen
bino bozo landa nani azangi 20 euros na ndako na ye ndeko na so abeli lo na kisasa o mbala moko akoluka 1000 euros akoluka 500 euros mais awa naza bato ebele bati ba 30 euros basi surtout 30 euros 40 euros d'accord 50 euros 30 euros 50 euros ah mais ça c'est très bien 20 euros on a yebi senga yemoko 20 euros batu mbale le reste 30 euros 40 euros 50 50 50 ah merci beaucoup quand même hein nzamba pambola bilo bandeko allo bandeko bino tozolanda ngai ngaza na besoin ya ko gérer mbongo te nazo répéter ngo l'air nyonso bino tant bamusu babanga ki tant toyoki ke poko na comité na mbongo il faut pesa identité mais surtout dissoudre le comité e bana la police te o ezamba ko organiser eza bakinité mais neti nga na yibaka te naza na problème te tant mbila senga nga mukanda mina pesa mbala moko provisoire mais bamusu bakimi ta bayoke non tant to dissoudre ka futo ko tsona mbila te ayebaki o wana baki après to zuango to ko tsina banki na mbila identité no ezaka photocopie pamba to lobi ke non o ezaki boye to longoli bango biso to komi bo pona mbongo oyo to longoli to komi 3 na mibale oyo merci na moti ah ndeko ba mususu musala bango kaka ko critiquer ah ba okana musikate ah biso eloko zoboma biso ya wana esprit ya jalousie na sorcellerie biloko mibale wana ezoboma biso nzila yi moso ba combataki yango makasi et maintenant ça sous combati pona biloko tozo sala et pas ibatona bazali balinga makamala muté et pas ibatona bazali makamala mo yala te baza toujours mabeka ka fezala ka mabeka ka fezala mabeka pona ngai ne mo na tepso pese même 5000 mais ça va côté même si on pèse 10 000 ça va le côté mais na batu mosusu eso bana wa loko na batu mosusu eso wa loko batu o nyusu batiawa na kobenga bango bako yebisa ngai akoyebisa ngai bekolo na bango problème te o yo nyusu batiwa mbongo ngana kobenga bango o yebisa ngaso za mondibu oza montandu oza manianga toza nani na kozuyebisa bino nyusu awa na kosobongo ya problème te bino nyonso oyo botie bambongo na bino na WhatsApp nanga komela nga na tshaki bonaza ikolobo nga tshaki bonaza ikolobo nga tshaki bonaza ikolobo to koyeba banani bazotana banani bazotana bango te dans un premier temps donc ngai yoka ngai soki yo versa kite o tshembongo na nzila imosité kobenga nga te ponga pour le moment naza na besoin na maloba na yote naza na besoin na mbongo to tombola Congo central soki yo tshate ko